Bandeko, l'émission Oyo Nazolobela. Makambo etali kosanisa nzoto. Kasi gromo ezate. Ezape bêtise te. Ezali likambo moko oyo. Ba témoignage nango bolandaka. Na internet, na YouTube, na ba télévision, de bouche à l'oreille. O couple wane kabwana, po mwasi wana kokagelo te. O couple wane kabwana, po mobali wana akokagelo te. Bino bana bekiri mama problème ni ko mama o ajo ba bino bazo matela ngomba bino na bekiri kana bago tozo langte mama mbele loko asali azo komisa lo pembe ya mwindu pembe so pe ya pembe azo bimaka ndundu na yeti tozana tozana ba jeune boza maboma biso mama sala na 16 ans ndele mutuboti bino na 30 ans ekiri bo bala ndele mobala alinga ba groupe boyete isali mulunge bon ume na quartier si peut déjà bon ume bon ouais choqué eloko nde tolandaka te suite ya bato wana na bavi na bango sika soki makambo ekene ndenge nini na fitir nango menga na kolobela wana te eloko na kolobela ebongi boyokanga bino moko boyeba eloko nini penza na lingi na loba. C'est quand chacun se couche sur son lit la nuit qu'il sait s'il est heureux ou pas. Les insomnies de ça. Nakanisa mbala liboso bokoyokango pana ngai. Mbote bapapa, bamama, bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko foko yeba ndenge zaboye. Na tango ya bakoko na biso oya kala mingi te tosala kaka na tango ya indépendance tina mukola lelo mabala oyo ebalana eloko ekontaka mingi na kati ya bakouple wana ezalaki liboso 50% ya makambo etali kosangisa nzoto. Lelo oyo soki totali malamu malembe emata nango kala ekoma na bakouple eloko esimbaka bolingo 60%, surtout eloko bato balinganaka po bokende 60% ezalaka kosangisa nzoto. Oh, l'ami des papas, fais-moi bien. Femme maudite. On t'a mis placé au fin à Chimente, yoko ko fin à Chimente, yoko ko fin à Maria Tumbate, yoko ko fin à Kevin Isata. Yoko nzaka disone ko bombama. O monde ba na TikTok. L'ami des papas t'a baisé. L'ami de papa t'a baisé. Et ceux qui vont tes grands frères à Esu Kobaki Sazemi. D'ailleurs, comment on appelle là? Cheva la famille. Nami kolekoya et koma 70% ya 80% ya couple ezako sangisa nzoto. Donc, elinkoloba risque eza toujours makasi pona ba divorce makambo ebele ezala.
Or que, en réalité, via couple, via bolingo, et salama bongote. Biso batunde, de plus en plus, na bepok, toto chanze makam. E bandaki ndenge nini. Ezala na mundele, ezala na mutu mwindu, na être humain nyonso. Via couple, ezali pona kofonde famille. Kosangisa nzoto, ezali pona ko multiplier. Kobota. Bien sûr, eza plaisir, eza bilingue. Mais ezalaki pona kobota. Soko toni mundele, akolobano kaka bongo, ezala bongo. Bato mwindu, ezala bongo. Alors, na mukolo tia lelo yo, bato mingi balingaka babala pe, surtout na beglise, na bosangisi nzoto te na mutango oboko balana. Ba misusu pe basi na basala yango te, mibali pe na basala te. Misusu mibali si basala, basi pe si basala, mais lokola akoti na église balobi na ye pona bozela ti tanga kobalana bongo bosala yango. Alors bawana elakisi fo kobala neti motatango akala. Bozo balana pona nzoto te. Virginie soki manganga soki ozalaki mwana yanganga na yebi te mwasi akokuzala nzoto akemba bongo te tala mabiata tala bambo. Donc bacouple ebalani na église basangisaki nzoto te ti mokolo babalani. Soki un jour bakabwani po mobali alembi to mwasi azokoka eloko te, alors wana eza mabe. Parce que babalana basangisaki nzoto te, bayebaki eloko te. Alors moto na moto azaka ndenge azalaki, soki pe un jour échange faut kosupporte po bobanda na église bokokende bongo. Eza neti modeli ya kala. Ndenge nalobi wana ezalaki na importance mpona kobota eloko ya liboso. Comme tel pe so boboti na bino bana 8, même mwasi na 40 ans akoki ne so kosalaka ne pe te ti mokolo akokufa. Yango bomona bakoko akala mingi bakufela mibali babala lisusu te. Bakufela mibali na 70 ans te, kaka na ba 40 ans, ba 50 ans, me batikala kobala lisusu te. Pe kosangisa nzoto. Alors bandeko, naye na sujet oyo ngai nalobela. Likambo oyo ngai nalobela eza boye. Mwana mwasi to mwana mobali na génération lelo oyo, en tout cas eza nécessaire boyebanaka badetail ya mike na modele ya kosangisa nzoto. Par là ndenge naloba ndenge nini, mutu na mutu aza na modele na ye asalelaka. Donc bagénération lelo oyo ntango bokolingana, donc mutu na mutu asakoma na expérience na ye. Bato nyonso te, mais ebele bakozala deya na expérience ya kosangisa nzoto oyo ye moko azosala na oyo azotala na internet. Mpona kala ezalaki bafilme ezalaki mutu mosusu akotango kaka mbala moko panda 10 ans, mosusu atikala kokota yango te, amona kaka livre. Mais lelo oyo bana oyo babotami lelo na bajene oyo ya lelo yo na bapapa oyo na bakoki 30 te, en tout cas bamonaka biloko wana pamba asala te, amonaka yango. Merci à vous. Balimete zanga batiji tout, vous êtes convoqués. Bokota. Mais on rend ça là, je vais vous le ça va tout ni chaud, netinga, vedinga. Et ça va ni chaud ni froid. Bon, on a bien pour un mon ami. Oh,
yo mobali wana ovivre na ye nga nde nazalaki na ye nga nde nayebi ye bien nalia misuni natikela wa mikuwa yuma mko eleki musuni nelengi nakobukuta ngo misu fermé les yeux fermés nalobi bien torose vedi ntango yo oliaka mikuwa wana oliaka misuni wana plutôt nga na rate nga siko na olia mikuwa mpo ani okolandela na nsima pourquoi je t'ordonne va loin de moi laisse-moi manger mikuwa na nga en alors bandeko lokola bamonaka ngo eza déjà expérience na théorie ntango azosala yango mpe expérience na pratique yango wana eza susu somo ekokoma na couple 80% ya nécessaire donc mabali ekokufa lisusu yango wana ntango bolingi bozala na couple obalana bozosala yango deja me kosala ekoki kaka te fo kosolola lisusu bateknike oyo yo moko na moko alingaka donc ava bobalana ntango boza bafiance bosolola yango malembe bosolola mpe na age boye soki puissance ediminue nga ezalaka boye kotuna teke soki bokoboyana soki akoboya yo tokozala na ye mwasi mpe kotuna te soki nga lelo nakomi boye okoboya nga to te non wana botuna na bino te mpo réponse ekozala kaka nakoboya te me eloko bokokosolola mwasi mpo eza boye nalobela bino pie mibali balingaka basi mwasi adaptaka mingi na makambo mobali azoloba surtout soki yo mobali yo moto olingi mwasi ayokelako makambo olobaka en bref tosala kaka boye ata mwasi alingi yo me soki mwasi aza soumis na voie normale kaka boye na makambo alingi kozala soumis toujours pa na yo elakisi na mbetu mpe akokozala soumis sikoyo eza na basi mosusu en réalité ava yo bala ye to ava ozala na ye na barelation oyo aleki nango yalingaka mingi kozala soumis te na likambo esali kosalisa nzoto so omoni etre humain lokola yo afingaka pase na yo azwaka te babonga te asufraka anyokomaka baboyaka ye balingaka ye te se bokokaniwa se ye moko mpe pase na yaki poto yango akokole o pase na ye avançons toa na présent bongo futur siko lokola ekomi na epoka alinga bala alobi tika azala soumis na yo wana ya logique me na mbetu eza logique te parce que ye na mbetu azalaka soumis te sikoyo soki asali hypocrisie na mbetu aza soumis alors yo mpe sikoyo ozosala modele oyo olingi ye sikoyo bamodele oyo alingaka ezomanke ye donc akotrompe yo parce que eza plaisir moko ndenge nalobi na mokolo lelo yo eza plaisir moko ya makasi 80% ezokende to na 65% na couple eza ebele ata tie na calcul no atrompe o te mais jour akomona mobali oyo aluli te eza bongo te jour akomona mobali moko oyo akokodomine mpo mwasi akoyeba ntango aza na yo aza soumis mpa na yo aza mpe soumis na mbetu akoyeba ke mwana mobali oyo nakodomine na mbetu akobanda liboso kodomine ye na maloba boye akobanda kodomine na batentation alalisila ye misu
amoni mwana mobali alauki liboso kolinga yeba caractère po kolinga tidie bien na musala na bavoisin na église partout akombata libana ana barapport na 70 balles kota yo ngaponga mono miyo yo kanisa makambo nyonso tokenda koyebisa mobali na ngai to barapport okenda kopesela ngai pa mobali na nga nde kabola biso détrompe-toi yako ka réponse ya mobali na nga aya koyebisa nga bébé oui bébé tu vois hein bébé elle m'avait dit ceci elle m'avait dit cela totongaki yo yongenda kotonga mpo mobali yango kaisaka koya kolobala nga sors de ma maison to relation esila biso tobalusi toye kotonga yo. Je n'ai pas compris chérie, elle est venue me parler de toi, on dirait natinda ya contrôler yo. Nicole bisika kaka koyebana akoadapte na mutu wana ntango akomona mutu yango totya terme bien ya komona neti yuma po aza mpe yuma kaka toloba sikoyo ye aza na mobali na ndako akolinga amaîtrise psychologiquement mwana mobali wana akolangwise na bageste na makambo boye ntango akodomine bongo na maloba akodomine to bando solola neti bamaster moto azodomine moninga aza te nsima nango na mbeto ntango bakolingana akodomine direct alors akozwa moto oyo akodomine sikoyo ntango akodomine motu wana ezokipe te moto yango azala kitoko to mabe to aleka mobali nde na kitoko to na mabe non ezokipe te ezokipe mwasi azoutilize kaka motu wana donc alingi adomine sikoyo bamindele balobaka na bango bato mwindu balobaka mpenza te surtout baafricain pourquoi parce que bango bakanisaka eza ya bamindele donc bamindele baza bahumain te baextraterrestre ke biso nde bahumain to bahumain to bamindele baza bahumain biso nde baextraterrestre moto mwindu akanisaka bongo eba place ogare te kota yo oyokanga mpongo mona omiyoka basalaka jamais bombanda na moto aza na avantage na bolingo ndenge naloba nini par là ye nde moto akodirige papa quoi tu vas aller par là tu vas aller par ci yo osane deba yokoeza mpe na wana ekotaki nga obenga moto aza na un mot à dire me nzoka esalamaka na etre humain nyonso ça dépend ya cerveau na ye mpo eza mpe na mindele basalaka lokola baafricain basalaka likambo mosusu te batosaka kaka mobali moko tinini baya mpe ebele alors sikoyo parti ya bato nazolobela donc akoki kotrompe mpo akoki koregistre te akoki koadapte te na modele ya sika ya couple na ye alingi kaka adomine ndenge adomina ntango azala célibataire surtout ezalaka mingi na basi oyo yo abima na bato ebele achange bacouple pamba oyo bokokobenga moins sérieux alors basi wana bomonaka bamoins sérieux oyo batangaka bakoma mibali na bango te aza na gene moko aza na pasha na ye bokaka bakombo ndenge baloba obi aza na papa na ye aza na soki na nani nde bobengaka kaka baterme wana mwa motu nde moko pembeni donc bamesana bongo eza te mpo aza na papa na ye motu nde wana pembeni motema na ye te eza bongo te moto ya pembeni ezali oyo adominaka yango mpe kokosalama na bacouple yango mpe esalamaka na bacouple mosusu mpo na bocomprendre neti exemple kokozala
mwana mwasi oyo tomoni na mbuta c'est possible bozomona mbuta mwana mobali bozomona mbuta aza mokolo na ye bozomona mbuta ye apesi ye bizu alobi allons-y chéri bozokanisa ntango mosusu mbuta moto azodomine me kokozala mwasi wana nde motu azodomine olingi na nga te tosololaka mpe te osepelaka no mpe na nga te mais mon nom dans ta bouche donc mwasi mpa ya mobali ne wana paster ye aza soumis na vie normale ntina mbeto sikoyo na bato oyo adominaka libanda ye aza soumis te bato wana nde akitsaka bango baza soumis me na kimwasi ayebi metode asalaka ndenge tomoni mbuta azoya apesi ye bizu ya filme mbuta suka nango ayebi epeke bafilme ye me mbuta akosala eloko te mpo aza soumis soumission ya basi ezalaka bongo mobali aza soumis par ye me ezolakisa te orke mobali ya mwasi wana soki ayaki kaka neti mbuta ayaki apie bizu mwasi na filme etanke baza couple mobali akoloba ne bomango me baza couple eza nango mabe te bizu ya bongo mpo baya couple me paster akoloba bomango mpo bocomprendre ke mwasi ndenge akokodomine motu sanke botyaka ke azodomine motu wana sikoyo na baka bongo akokodomine mpe mbuta na mbetu donc akolakisa baposition akoloba ne turo toke boye akoloba neke nazoya yo bongama soko moni nga na ye nakoti boye ntango eglise ekosila tobimi boye ntango nakokende place boye landanga nalati sous-vêtement te appelez-moi la reine des jetons okanisi na koloba no nini avanso donc abando dirige kodomine mbuta mbuta mpe abando oloba ne me mwasi akodirige trop sikoyo mbuta na motu na ye akokanisa ke mwasi wana alela ye makasi mwasi wana apesake atalaka te nzoka mwasi eza modele na ye azokipe teke mbuta aza musicien azokipe teke mbuta ya kitoko koleka mobali na ye ye azokipe azodomine mbuta wana nde eza très important mpa na ye mpo bocomprendre exemple soki botie tembe bokotala suite ya mbuta na mwana mwasi wana kala te mwana mwasi akochanzene bakandida yango wana likambo nazolobela donc a partir bozobalana sikoyo to bolingi bobalana mobali yebaka mwasi naza soumis pourquoi sikoyo na mbetu aza soumis pourquoi alors tuna ye bongo bakestion wana mwasi yo mpe ntango oyebi na ozala na bapratike mosusu avant ozobanga koloba na mobali na yo mpo ekokosala likambo me yo moko mwana mwasi yeba bisika oye kosengage lokolo ndimi yango fo adapte na modele oyo mobali no akomema yo mpo yo moko ndimi ozala soumis mpo soki oza soumis te tikalo libala ata yo moko tande vi nange ezopesa okanda tande existence nange ezobolo colère bonheur nanga pesa ekanda avance na libala basalaka sambla te olobi to tikaka na sala sambla mpona koluka libala natamboli mpe ya tro natamboli mpe ya tro namoni moto abalinga oyo eza chance tikala nata kaka mpe te na liboko nabota bana na papa moko te wana te kokalikile kaka mpo na yo te mpo ntango kobota ozalaka na age oyo oza nango te ntango bana bakobotama bana wana baza na posa te bakola sans papa tout d'abord
bana tango babotama basa kutu na imagination teke papa kokufa na mama kokufa bayebi bwando osala kaka bango mpe bandokende classe bazosakana bazomata bazobanga kutu bakoma bapapa batika bino bozalaka ensemble bongo sikoyo yo mama to yo papa ozosala bakalikili mosusu non donc likambo ya kosanisa nzoto eza nango teke o mwasi wana akokaka susu te yango tokabwani mobali wana akokaka susu te yango tokabwani non elaka nango bongo te ngai nayoka batémoignage ebele partout en Europe tina Afrique meme awa na Autriche awa okomona mwasi mpenza azoloba mobali wana nzoto etelemaka te ave telema fo koningisa yango so ekombe de fois me mobali ntango abali mwasi mosusu na mwasi wana baza bawumeli sikoyo koleka mwasi wana mosusu sikoyo mwasi wana bazosala bolingo ndenge nini baboti ndenge nini ti mokolo lelo baza ndenge nini mwasi yango mpe ya poto na ndenge na ye mwasi yango mpe aza jeune ke mobali bozomona donc makambo elobamaka yango wana te tomonaka mibali mosusu atiki mwasi wana oyo akokaka eloko te ayebi eloko te me ntango bazwi na mobali mosusu ti lelo aza na libala sikoyo ayebaki eloko te akokaka eloko te ndenge nini aza na mobali wana baboti mpe lelo mpe bako mikolo bakoma komone na telefone ya mobali na nga kuilungongo mécanicien na nga réserve kota oyoka nga mponga mona omiyoka yoka esi langa jo olobaka soko ozalaki spécial me mobali alandi nga te ebimisaka nga babouton to esala nga matono to batache en français nalobi bien toros alors répète après moi les hommes sont toujours comme ça bozomona eza nde likambo moko motelekaka kuna eza nango oyo elobamaka na monoko te oyo elobamaka eza solution te ata kuteke bongo me elakisi te yango nde problème ezali na mutu oyoyo ye moko ayebi ntina azotika moninga ye nde problème azali problème mokolo wana te mazala problème banda relation ebanda yango wana bandeko likambo nasali nasololi na bino eza nango bétise te eza kaka mpona kosunga bamabalo ekokabwana mikolo oyo na oyo ekoya ekabwana moke po mabalo ekokabwana nango ekokabwana 2020 bato bakabwani mpenza te moke 2021 bakabwani mpenza te moke 2022 bakabwani kamwa koleka wana eza mpo toza na baconfinement makambo wana tu moto esali makambo mosusu me ntango vie ekozonga normal kokabwana en tout cas ekozala nango ebele koleka sikoyo mais bon boyebaka position déjà bocomprendre surtout bana bozobotama lelo eza mpo na bino nalobi mpe babétise te ata kutu so nalobi babétise chaque jour na internet botalaka nini yango ti ntina kati eloko nalinga bilamba ezalaka ke okoleta no bamarke tu to bagriffe tu ya mokili ya cher me nzoto no epesi yango makambo te me ngam nalati nango mama tongelanga nasombi yango na pri ya wenza bitula me nzoto etosi kwa voilà avançons. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengiakomba Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné bafa nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama.
Bonjour, la chaîne de combat, Congolais TV, vraiment, l'amour dans la chaîne de chaque topo, il y a pas de JP qui a mata, et boss, les boss, il y a un danger, donc on va s'entendre la zaki. Il y a boss nabiso JP qui a ma, nzamelangai, ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa insaote. Donc on a quoi les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandignon so, ya Elengi Akomba. Congolaise TV. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Akomba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fa nyonso ya Elengi Akomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, la chaîne de combat, Congolais TV, vraiment, l'amour dans la chaîne de chaque topo, il y a pas de JP qui a mata, et boss, les boss, il y a un danger, donc on va s'entendre la zaki. Il y a boss nabiso JP qui a ma, nzamelangai, ba boss bazali, ba boss bazali. JP qui a ma, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa insaote. Donc on a quoi les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Akomba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fa nyonso ya Elengi Akomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, la chaîne de combat, Congolais TV, vraiment, l'amour dans la chaîne de chaque topo, il y a pas de JP qui a mata, et boss, les boss, il y a un danger, donc on va s'entendre la zaki. Il y a boss nabiso JP qui a ma, nzamelangai, ba boss bazali, ba boss bazali. JP qui a ma, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa insaote. Donc on a quoi les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss.